Ati manga mana pese 100 ans. Avanda. Bafingi biso trop pa batu bazaka na fulu bazaka boy. Siko fati vraiment apesi koto lumière. Bona nga umela asimba nzete. Le chef de l'État. OK. Garant de la nation Fati Beton. Ba o ba leka ba sala ba buzo ba monka possible. Ba mena biso ba viding na avenue. Ba prometa biso toroya mais tout le monde a eloko ya malonga te. Mais grâce au chef de l'État na bino ba pandisa mboka. Tout le monde lelo que to se retrouver na esengo. Là nazoko mabongo na rivière, nazoko mabongo na rivière to benga bongo maya njili botala bino moko Beton Isola Mama avec un partenaire idéologique. Ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesiko oyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto ke Voilà, mesdames et messieurs, chers amis internautes de chaîne YouTube Yabiso Podcast. En tout cas, un grand merci à vous. Internautes Nabiso, na confiance Bopé Sarabiso, Nder, Banabino Kaka, pour s'abonner massivement. Ok, si la cloche de notification, et comme ça, au moment où on a une émission qui toque par élément de banda, comme la Bino Kaka, voilà, nous sommes dans la ville province de Kinshasa, et précisément dans le district de Tchangou, dans la commune de Njili. Voilà, chers amis internautes, moi quand je suis Watakin 24, le lion de la presse congolaise, Awa Naza na virage, donc virage, Awa Bomoni, Lengi na la Kisibino, et Naza na virage vers route Sekomaf. Alors, Naza, Nanzela, on a salabino l'autre fois. Tu as dit awa érosion oyo foulu o ezalaka awa ezala plus de 32 ans. Plus de 32 ans foulu ezalaka awa ya kosakana te bato bakima ba mapango na bango likolo ya foulu oyo ekoma ko créer bongo ba érosion na ndenge moko ya mabe ya kosakana kutu te. Naza entre quartier 9 et quartier 8. Wa boso mo la bongo za quartier 8. Oyo awa eza bongo quartier 9 awa ezaka sucette moko ezalaka awa elongwa ekoma na arrêt Vodacom. Voilà awa na yekolakisa bino nayaki avant basala biso terrasse oyo ya monene bozomona ya azoke ake bongo ti na rivière ya Njili ndenge na babino kaka TV za radio te na kokoma tina suka nalakisa bino lolenge nini bandeko na biso ba chinois et en collaboration na ba ikongomani ndenge bazosala mosala. Donc awa bino bozomona ezalaki fulu ya kosakana kutu te na ndenge pena ya mabe esala même bangomba awa ndenge montagne ya Kilimanjaro la tufanaki kolakisa bino ndenge ekomaki mena lelo siko na kolakisa bino lolenge nini mesala eza ko continuer en tout cas banjiloise baza d'accord pe babeti maboko ba pesipe longonia na chef de l'État monsieur excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na ndenge bana ya quartier 8 et puis na quartier 9 baza vraiment na esengo ya komona lolenge nini misala vraiment ezosala mama sepeli pena makasi na gouvernement congolais tata mokonzi ya engumba ya ville poza Kinshasa Daniel Bumba Lubaki uta ko kitabongo pena kitani na ye na oyo azotala bongo azo représenter bongo commune azo représenter bongo président de la République awa
na commune ya Njili na kombo ya excellence monsieur le bourgmestre Papi Mbumba Ngalema bana Njili bazobenga ye Fati Junior babakisi Fati Junior en tout cas babetele pena maboko makasi komona lolengi nini misala ezoko salama awa Njili lelo ezola tabongo langue ya sika utala bino moko bandeko nde basala colonne oyo terrasse bozomona ya kebongo ti na rivière ya Njili avec un partenaire idéologie awa ezaka bote bino boyebi ezaki potambola awa okozala na point panzi mais lelo ba fongoli yango ndenge misala ezosalama na sur AP koza pe makadam avec un partenaire idéologie en tout cas bana Njili baza mama na esema makasi komona bongo lolenge nini misala ezosalama entre quartier 9 et quartier 8. Voilà, sans plus tarder, on va nous regarder TVZ Radio T, les solutions qui t'arrêtent sur le terrain. Et Kolaxabino, de l'Engini, Misala, vraiment, ils ont pour ça, en botal, awa, l'Eng battait déjà barre de fer, Donc, voilà, TVZ Radio T, les solutions, les sous. Comme on est bien au colo, l'Engini, Misala, ils ont Salema, est-ce que est comme petit na rivière Njili? Tokokita nala kisabino parce que TV eza radio teba na Njili baza vraiment na esemo makasi ya kosakana te donc banjiloise ba pese pena longonya na tata mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton bakisela sur likolo wana donc naza kokita siko malembe naza entre 8 et quartier 9 donc kosolola kolakisa bino lolenge nini bayi kongomani banjiloise baza vraiment na esengo makasi TVZ Radio T suivez. Voilà, chers amis téléspectateurs, chers amis internautes, donc botala binomo awa, c'était pas comme ça. Ezalaki boyete. Zaka moto potambola boy pasi, otambola te mais botala lelo komi vaste. Et comme très vaste, ba tuba komi ko respirer mon pépé ya malamu parce que ba évacuer ba foule o ezalaka awa ya couche ya ndenge na ndenge ya kosakana kutu ba évacuer yango. Et comme pena na bo peto botala binomo ko awa ezalaka boyete ezalaki boyete mais mituka pe komi koleka mituka esala bongo misala awa avec un partenaire na idéologie botala bino moko eza pena molai makasi eza vraiment molai makasi et puis béton pena na se wana mai pena okita pena malamu avec un partenaire idéologie o érosion esalama bosana awa bana quartier 8 quartier 9 ba sepeli pena na ndenge moko ya kosakana te botala bato pe bandi pe déjà kotonga encore kinoa alingaka place bazobongisa déjà tikana profiter déjà na beta eloko na ngawa nazomona eza bongo d'habitude ce que vous allez à l'église ce que vous allez à centre de formation je sais pas voilà nazo kita sikoyo malembe kolakisa bino lolenge nini misala ezosalama botala bino moko distance c'est vraiment ti na rivière Njili mais pour tala quand on est mona boye bandiko baza déjà na se wana avec un partenaire idéologie ba oyo bazosala bongo mosala ko sepelisa bongo bana ya Njili balingi vraiment bazala na lolenge moko longo bani ba vivre en paix et koza pena mo pepeta lelo quartier 5 ndenge komi quartier 5 ba mbazo benga ngo Dallas aujourd'hui direction ya maître Coquet et la tilangi ya sika béton non seulement macadam bati sur na lumière la république ko banda bongo na coin ya omnisport basali biso na stade ya terrain jona tina ba kwa surtout bana moto bazotambola pena kitoko avec un partenaire idéologie botala bino moko bafoule oyo bakolongola yango ezalaki boyete place na telemi ezalaki pena mabe ezalaka boyete bana moto nzela ezalaka te ya moto mais lelo moto akomi kotambola kimia bato bazotambola pena très à l'aise il faut apprécier l'homme à son époque
en tout cas matondo mingi na gouvernement congolais parce que balingi population na bango bazala vraiment na kimia ndenge ezaleli. Voilà Tolanda TV za radio te nazokita sikoyo ti na rivière ya Njili. Merci, suivez. On se retrouve juste après. Merci. Voilà, de retour, chers amis internautes, chers amis téléspectateurs de chaîne YouTube Yabiso Podcast International. Donc, voilà, bonjour mon ami Moko. Dans la tabino ici, on a outil na entrée, ici, puis, benga bongo virage. Alors, nazo kita si commence la descente tanga, nazo kita malembe. Tu une rivière ya Njili, donc tu une rivière Njili, sabino awa ndako belé perdara ndako na bango bato bakima bakenda bayebaka kutite awa kozala nini mais lelo komona bato bakomi vraiment kosonga babeti pena maboko babeti pe milolo bamama vraiment bazalaki bongo ya kosepela ata bamonaki ministre infrastructure excellence John Banza ntango ayaki awa en tout cas babetaki pena maboko basepelaki na likanisi oyo mokonzi ya mboka azwaki mpona kolatisa bongo Njili elamba ya sika lelo Njili vraiment développer makasi Njili échanger ndenge moko ya kosakana te et voilà nde tobango kaka TV za radio te donc avec un partenaire idéologie TV za radio te et kolakisa bino kaka mosala 13 quartier en tout cas bakapena kitoko ndenge na azoloba babanda kofinga biso sport Fati Manga na PCS nata awo Fati Manga na PCS 100 ans avanda bafingi biso trop pa batu bazaka na fulu bazaka boy siko Fati vraiment apesi koto lumière bona nga umela asimba nzete. Merci wa les interventions ya moko ya banjiloise awa na commune ya Njili donc albi vraiment moko tongolo asimba pena libende arumela na ye en tout cas ba sepeli pena makasi nde kaka ezalaka vraiment makambo zo kina pena kitoko ezo pena ki pena malamu mingi nde kaka bala bino TV za radio biso pena tutambula partout pour l'axabino loleni nini misala vraiment ezo kende pena dans niveau et puis pour faire réaction il y a population la pena malamu mingi na sola pena papa na moni awa mbote papa mbote chef voilà comment on a ni papa comment on a Angelina papa Angelina lieu de côté la bino je crois que ils a deuxième fois tout ça dans interview awa donc justement ils en ont avenir bassin na Luvemba entre route et quartier 9 voilà tout le monde a izaka mama na libulu fulu to ba fulu pene sala ngomba ya kosakana te bato bakima pe mabatika ba mapango na bango mais lelo sikoyo to moni vraiment ba komi kosala terrasser oyo azobanda bongo na coin ti na rivière Njili itake Njiloa non seulement Njilo mais mona ya mboka congolais kinois aussi ko ko lobani ni paswa bon nga pona nga tout simplement la personne bino na ba kamni oyo bo panza sango ma grand journaliste merci beaucoup on a grâce na bino yango nde tomoni musobe pardon musobate si tu peux pour malobeleki yango nde tomoni bolamu esalamia premièrement deuxièmement le chef de l'état garde de la nation Fati Beton o baleka basala babuzoba moko impossible bamena biso baviding na avenue baprometa biso tokoya mais tomona eloko ya malonga te mais grâce à chef de l'état na bino bapanzisango mboka tomoni lelo ke tose retrouve na esengo mais sango na biso pa chef de l'état ezani fo batiela biso mpe makadam Poto hape na besoin ba makadam batiela biso ngo. Poto batiela biso makadam et ça la biso peut bien. Au chef de l'état aza
aloba na biso ka okomisa Congo Allemagne d'Afrique. OK. Allemagne d'Afrique ngo yango to mono. Voilà. Vraiment ba kosete. Ba chinois ba tipena Soviet na banque mondiale esa pena musa kitoko. Balo banete ke o babuso ba ke o musale esa amate. Biso mo ba habiter to fanda chef de l'état vraiment après ça bango confiance et kende ba ke na liboso. Mais le problème c'est que toi quand on a besoin ya prince. OK. Tu as besoin ya macadam s'il te plaît. Voilà, donc batia macadam oui. Batia la biso macadam ezala. Pour macadam wana yango ne muté soutenir biso. Pour ba mi tout que ezala to repesa pas venir to longo yango bassin. Te pesa un peu comme avenir Fachi Béton. Oui. Solo Oui. OK. To repesa pas venir comme Fachi Béton. Voilà. Oui. Papa na ko longo la ba mange s'il te plaît vraiment. Je n'ai dit que Amunanga Tozalano, Mkilatongo Tozalano, tout le temps à venir. Ma personne a venu Fachi Béton. Ma va à la biso prince. OK. Faut ça va tiki biso raboy. Potepoto à potepoto. Ma prince ndé. T'as besoin prince. Parce que prince ndé mouté ça la biso que ça la malam. Vraiment merci. OK, merci beaucoup papa. Le message est bien passé, merci. Eh bien voilà, Bokindenge population ba sepeli makasi kuchalobi faut pas pesa ngo so ba te makada ba pesa ngo kombo Fachi Béton et pourquoi pas ba pesa ngo Fachi Béton. Les autres ont la bongo tout le monde a rond-point Kassavubu, tout le monde a rond-point Kassavubu, tout le monde a avenue Mobutu et pourquoi pas aussi au Bapé Sangobongo avenue Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc mon temps ça la mosana ya kitoko, il faut que se pelana, il faut que taper maboko tale lo ba habitant ya quartier 8 na ya quartier 9 et c'est oyo bazana awa sur avenue Bassin. Donc mon ça les autres qui indépendants avec un partenaire idéologie ya kosara kutute botala bino mokuna bandeko basalaka bandeko bakima mais lelo tomoni basali bon retour plus de 32 ans je vous dis plus de 32 ans full oyo ezalaka plus de 32 ans non plus de 32 ans mais lelo oyo botala bino moko mo pepe ya kitoko l'autre fois on a kosala émission awa bino mo bomonaka donc nazara vraiment na cache ne mais lelo mo pepe ya kitoko ndela ba ndokaka TVZ radio te biso to bandaka pe to sukisaka botala bino moko awa ba église komi ko salama ba komi ko tonga ba église komi tonga pena ba église ko mo kino population ba toni vraiment na esengo o bazongi ba bandi ko zonga o ba kimaki ba bandi ko zonga ba pe ba tekaki ba ni ko rekete si je savais voilà tala bino moko donc c'est un grand travail au Salawa. C'est vraiment un grand travail. Nous sommes là, ils ont qui malamu avec un partenaire idéologie. Et aux hommes la bande de Kobazoya, on dit baza bande oyo, baza bongo accompagné na chinois, baza pena musala. Masala zo sala mona kitoko. Musala qui kitoko ils ont qui pena avec un partenaire idéologie. Que masala zo kene vraiment même ingénieur congolais bazo comment bazo superviser, ça va quand même. Na ba ndeko oyo baza pe tobenga bongo ba chinois ozoki na bango bien ki mezo kene nango OK boboki avekasi toke koluka par renfort kolia midi koki kolia après une heure d'état to yeko zonga masala OK bonjour dans la temps et repos to ko dans la temps et repos d'accord merci beaucoup bon appétit alors merci. Voilà, chers amis téléspectateurs, donc ndelo bala bino kaka mosala vraiment yo sala avec partenaire idéologie et bandeko Bazima pause parce que nous sommes déjà 12h et bazi pause et on va koluka bongo iloka kolia batia susu finga batia susu bakasi tomba ozonga vraiment et bongo tomba no simba betona balola simba boye tiakal papa betango 16h 17h fin cop les lobby les susu ba yo sala bongo continuité voilà les autres tonga pena na ba norme na ba norme ne kaka mokonza mboka ba surnommé béton alors béton pe ça ma partout donc partout bozomo na makadam o ezokota bongo na ba 13 quartiers o ezabongo na commune Njili eza goudron te béton eza béton bota lelo maison communale Njili
ndenge komi esiko wapi excellence monsieur bourgmestre Papi Mbumba Ngalema bakisela lisusu Fachi Junior ndenge bana njili bazobenga ye yanga pe nazo yebisa bino kaka parce que njili nde pese kombo wana Fachi Junior. Voilà tala bino moko avenue Bassin bozomona ba onde bazo longola yango bakina kobwaka yango na esika elongo bani bandi ja kotonga nese yanga ngo nazomona bozomona wana eza bandeko bakima bandeko bakima batika mapango malela bi de fona zonga na misika formina ta pena mise en valeur ba mona kino noko azali tolongwa te donc tozali te pena awa tozongi na avenue na biso botala bino moko mosala ezokende malamu bandeko ya quartier route baza pena ya kosepela pi bandeko ya quartier neuf baza pe ya kosepela soki bateli bango pena makadam ekoza pena malamu mingi place oyo kotala pe boye naza ingénieur te mais kotala boye na limite bakotika yango boye ekozala boye te bakosala yango ne kaka ezalaka. Voilà awa na komisiko kokita lala nazokoma bongo na rivière nazokoma bongo na rivière tobenga bongo maya njili botala bino moko béton isola mama avec un partenaire idéologie na ndenge moko tia ko sanga na kote on se juste après. Merci. Et bah fulo bozomona donc vous a subuité de kaka ba tikolonga ya munene oyo te kozala awa alors oyo eza pena ba kwenko awa bakolongola yango donc kolongwa apine kotikala kokoma pena polele kotikala pena polele et puis bayo baza bongo nzinga ya tirasa munene oyo baosala biso et en tout cas bakoza vraiment na esengo ndenge moko tia kosala na kote béton yango déjà béton bazolamba bozomona bino moko béton pena bazolamba avec un partenaire idéologie donc mosala ezoki pena kitoko. Voilà nazokita na koma bongo si na rivière ya njili TVZ radio te ndenge naloba na bino kaka en tout cas bana ya njili baza vraiment na esengo makasi balobi bango mpona Fachi béton azala ne kaka aumela po bamoni njili na bango vraiment ezolata langue ya sika yango tozolakisa ba njila oyo baza bongo libanda ya mboka ba oyo baza na mboka ya ba boss Roni Malundama ba baza na mboka ya ba boss ya Niki Malundama boss Jeking Malundama et puis ba oyo baza na mboka ya ba mama Laura Chou mère boss et pourquoi possible ba congolais ba njila oyo ba za bongo na Hollande et na mboka ya ba Pasteur Derlin Mbituvova na mboka ya ba sœur Lana na mboka ya ba sœur Clarisse banjilo bazana batala bango moko bako sepela pena makasi komona avenue Pensée entre quartier 8 et quartier 9 mosala vraiment ezosalama avec un partenaire idéologie awa nde sikoyo ya koloba kutu eza te pas de commentaires soki mabe ezali tokodoba que non mabe ezali mais sika oyo makambo ezokende kitoko okoki kozala ba ingrate faut kobeta pena maboko ko sepela vraiment na gouvernement congolais na lolenge ndenge baosala bango pena mosala en tout cas peuple kinois njilois to pe njiloise aza vraiment na esengo makasi ya kosakala kutu te mapango oyo bazokoma bongo na valeur baza valeur makasi ta bwatsa makadam nde tozomona bongo lelo quartier 5 ndenge ekomi koloba kutu te quartier 7 quartier 6 quartier 13 na parlons même pas ndenge komi alors awa pe nde bwatsa bango makadam bazava na esengo makasi mais basa nanu tirasi oyo ya monene parce que soki mvula ebeti esala baérosion te bazongana ndenge bazalaki te misala ekende malamu nde kaka ezalaka donc
voilà nazokita malembe awa ezalaka boye te ezalaka pena mama na bosoto érosion ya makasi mais lelo sikoyo tomoni misala ezokende kitoko avec partenaire idéologie bayi kongomani banjiloise basepeli vraiment nayebi ke voir même na se ya mabele pe à son âme papa na biso PDG Wabe Lorango akoyoka sango oyo ata na lola kotala ba image aussi papa na biso Sirope aussi papa na biso wazaka bongo moko ya ba bourgmestre ya commune ya Njili na kombo ya papa Lwemba pe à son âme aussi en tout cas aoza bene sengo tango azomona bongo ba biloko ya boye ndenge ezalaka kaka na miro ya lola bakolakisa bango ba image oza peda bien voilà nazokita siko vers rivière ya Njili TVZ radio te na kolakisa bino kaka botala bino moko ezokende pena avec parte na idéologie voilà et suivez on se retrouve juste après merci. Voilà, chers amis téléspectateurs, chers amis internautes, kotala bandeko oyo bango ba zaki ya kodinda tango zaki bongo érosion zaki makasi na avenue Bassin tango ba fulo zaki belebele mais lelo soki vous la tebeti ya ndenge nini mai kokende avec un partenaire idéologie et qui était pena ma lamo mingi ti na rivière ya Njili donc bandeko o baza bongo na avenue Bassin entre quartier 8 et quartier 9 en tout cas baza vraiment na esengo komona lenge nini chef de l'état akanisaki bango ko sala eloko oyo en tout cas basepeli makasi batondisami na esengo et puis ba félicité pe ministre infrastructure papa na biso John Banza et ba félicité pe moko ya ba gouverneur ya ville province Kinshasa ndenga ba Kinshasa ezobonga excellence Daniel Ebumba Lubaki et ba yepe tina mokitani na ye waza bongo numéro 1 awa na commune ya Njili na kombo ya excellence Mbumba Ngalema papi bana Njili bango baxele susu Fati Junior en tout cas baza vraiment na esengo makasi komona lolenge nini misala ndenge ozo salema Njili lati langi ya sika lelo banjilwa bakomi fier ya kosala na kutu te en tout cas bana Njili obaza bongo libana mboka manifestez-vous à travers cette émission ba commentaire na bino et ba j'aime na bino et vous appelez malam mingi botala bino moko et terrasse vraiment moulai et puis à monene ojo salama awa l'avenir Bassin entre quartier 8 et quartier 9. Plus de 32 ans, je répète encore, plus de 32 ans, avec maman na foule ya kozala na kotute, mais lelo, ngungi awa azashi mingi te ndenge ezalaki auparavant et bandeko ba komi kolala na kimia soki mvule beti bango kutu pongia ba bébé loko bosana o mai côté bon na mapango yokota sauter parce que terrasse déjà monene déjà awa en tout cas ça pena bala mingi nda ba nokaka TVZ radio télis le kola lisu et tout qui tara sur le terrain kola sabino ba téléspectateurs ba internautes botala lolenge nini
misala ezali kosalema pe boki bongo quelques réactions ya population topé ba habitant ya commune ya Njili na quartier 9 et quartier 8 ba tonisami vraiment na esengo komona eloko ya boye nano esalama te awa na quartier na bango yango basepeli pena ba beteli Fachi Beton moko tombolo maboko makasi donc voilà nazo kita bientôt là nazo koma bongo na rivière otobenga bongo mai ya Njili koma bongo na rivière ya Njili donc voilà awa ezaka ba bilanga ezalaka awa edinda kaka tango ba érosion esalamaka mai ya Njili ezalaka na place ya kokende te ba mai oyo ndauta bongo likolo mai soki débordé bande kokota awa bande ko ba perdre ba bilanga na bango et bande ba suite soki ba osala nini mais let a na zomona ezaka ba bilanga ezaka pena ba bilanga awa mais lelo etikala moko bande ko ba perdre ba bilanga na na misika fourni ndenge eza boye osala bande ko salama ezoko ma bongo vers la fin et tebi ki soki vous les beti ekozala lisusu te bandeko basala mosala na bango na ndenge elongo bani kolo na bongo ba pondu kolo na matembele kolo na bongo ba pointe o ba bengaka passe partout pointe passe partout parce que ye aka mingi na saison sèche o to benga bongo elanga donc voilà na mokita vers rivière Njili, chers internautes, en tout cas, vous abonnez massivement à la chaîne de Bolinga Makasi et il y a Bicho podcast parce que avant de vous avoir information vraie et Bicho qui t'a rappelé sur le terrain et Kolak Sabino, Lengenini, bah, Mosala, les alliés, Salama, en tout cas. Biso pe ba pandisango et toujours pe sapé longonia na monsieur le président garant de la nation et son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na lolengini na zota pena peuple na ye bazala bongo na kimia pe population o bazala bongo na ba commune différent na ville province Kinshasa et tout le monde vraiment mosala et ça va vraiment na 24 communes mais le Tégou la Sabino Njili ndenge ba sepeli sur avenue bassin ba vraiment ko sepela makasi donc voilà constate sali tant que biso ba songi et tout le monde vraiment na ba maman na lo ba na bino ba jeune fille tika vie ya matalana tika makambo ya TikTok utala mama wana ndenge wasala mosana ye wasala mosala et puis na pourquoi akei fin du mois mosolo na ye tika vie ya kimbuta ye tika vie ya kapela ye voilà donc à bientôt zaka bilanga donc voilà nazoko masikoyo na rivière ya Njili ok ngambo wana eza bongo district ya Moamba et commune ya Kiseso quartier non loin de Bonhomme et non loin na Rifleur si je ne me trompe pas donc voilà nazoko vers rivière Njili suivez un tout juste après merci. Et voilà, et au besoin mon eza bongo mutuka oyo ibalaka bongo
ciment bakayas tant bakoya yango baosala sikoyo béton donc béton oni ndenge bandeko bazozwa yango kuna baosala béton baotia pena na bacolonne baosala bacolonne pour que mosala vraiment ekende malamu avec un partenaire idéologie bino bozomona ndenge bandeko bazosala donc je veux te fais ça radio te ndenge nalobaka na bino kaka mosala ezali vraiment tata na mama bandeko oyo bajeune oyo balingi kosala trop kuluna boya awa boya ata awa kokota ta kosala ta CV mpona kosala bongo mosala okoti ba CV na bino bazwa bino na mosala eza malamu mingi eloko eboderangeaka population congolais. Donc suivez, on se touche juste après. Merci. Et là, vous savez comment on a les abonnés rivière Njila. Donc, Maya Njila avec un partenaire idéologie. Vous savez, on a bien mongo. Terrasiona, Maya zo utabongo likolo. Yako bima ti awa, sopani awa, akebongo na rivière ya Njila avec un partenaire idéologie. Donc, voilà. Utala bandeko bazana chinois baosolana congolais ekate kaka ya mosala pe makate kaka ya mosala donc voilà botala bino moko. Et voilà, donc place oyo na telemi awa ezaki pena mai mais ba dévier yango ba faire dévier mai yango pour que epesaka ba érosion te to pesa la libulu te yango bomoni bazo sala biso pena terrationnaire monene avec béton ça pena béton ko sara coûté et là bandeko wana bango bazouta bongo kisenso bazouta kisenso bozomona ngambo wana eza bongo kisenso des bonhommes et rifla donc voilà donc des bonhommes wana eza mopanzi wana kuna wana eza commune ya Matete des bonhommes eza quartier à commune ya Matete et ba rifla ye azabongo na commune ya Kisenso donc ngambo wana nzela onde okende Kisenso okoza pena mobimba. Et voilà, ici azo sopelaye béton, pour que permettre bango ba tabongo na ba kwa ya terrassé. Voilà. Nenga zo ba la bongo izo
nzela mba sima kayas azosopa mbala moko beton. Voilà. Voilà, bozomona bino moko. Voilà, chers amis téléspectateurs, donc voilà, tokomina suka ya émission na biso et moni na ki ko laksa bino et terrasse ya monene oyo balosala ye azobanda bongo na entrée na virage et ti na rivière ya Njili bomoni ndenge mosala ezokenda avec un partenaire idéologie TVZ radio tenir bana bino kaka lisu likolo ya lisu en tout cas ko laksa ba ikongomani obaza bongo libanda ya mboka. C'est tout mingi nde kolakisa banjilwa pena basali banda banjilo bazali banda et en tout cas bon manifester vraiment à travers cette émission et nous sommes sur avenue Bassin et entre quartier 8 et quartier 9 bomoni bino moko otala lolenge nini mosala et salama en tout cas bana Njili ba beti pena maboko et ba kumisi pe mokonzi kolo ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo na ndenge akanisaki bango alingi vraiment Njili partout comme pena béton aboyi pena ba érosion to benga bongo zéro trou zéro mort. Donc voilà yango moni awa ya biso podcast na moko ya bino mona bitinda watakini 24 l'heure de la presse congolaise na kitaki awa kolakisa bino na ki avant et puis na epe après et puis so epe mosala esili na okita susu na lakisa bino kaka lolenge nini ndenge misala euti bongo ko sila. Quant à moi votre présentateur votre humble serviteur na PC vraiment ba mbote belé na mon vieux Charlie Wayungu ya mama Coco Matatima 001 héros d'Alambre et puis na PCP ba mbote belé na les trônes affaires et Batumoko bien et pourquoi pas ça remercier mon vieux Derlin Mbitovova depuis Hollande sans oublier aussi ma grande sœur chérie sœur Namorola na Ndela Minu logo la porte lola il y a papa Nabiso Jérémy Mbala un grand merci aussi à les amis de Watakini 24 depuis Turquie un grand merci à mère boss maman Laura Chou maman Banebele un grand merci à vous et ndeka la bana bino avant que nasi ça vraiment na mekishu mukiko zonga sima ayo sabino bana basi ba mama botika via matalana tongo ovandeli kaka TikTok botala baninga nde basala mosala basa bandeko na bino basi otande basala pena mosala bango baboyela bango vie ya matalana baboyela bango vie ya matalana bakoyi pe kosala yango bakoyi pe kosala yango baboyela bango vie wana basala bango pena mosala otobenga ba ferrailleur ba ferrailleur en tout cas félicitations na ba maman na biso tozomona ndenge nini basala pena mosala. Et puis, merci Belé, na excellence, monsieur le bourgmestre commune Yanjili, Papi Mbumba, Ngalema, Oyo Bananjili, Bazobengaye, Fati Junior. En tout cas, Bananjili, PCP, merci. Balobi, Zala, Rumela, parce que Bazomona, Misala, Yolengini et Salama. Merci beaucoup. On se retrouve à la prochaine numéro, ce qui est sur ma scie à Zonité. Bye. Ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesikoyo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika tomiti nini te tomoni na nyoso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way to a begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo inga kolo